Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Ah, coup de titre exaté. Moukileze ya kobeba na oche la bino vidéo o mi balé o bomoni déjà o aza lele o aza pedula. Bolanda tina suka mokilo yo makambu eze ebele. Anga na loba nga troté. Mais bolanda na ka vidéo on aza pour ça ba abonné na ngai bolanda bomona nde mokilezali. Je ne sais pas biloko elekanaka, ce sont des esprits humains eza possession neza na kati ya banzoto ya bato babongwa naka balinga ko changer nzambe to eza nini. Awa pede o azo expliquer biso ndenge na mwata moya koloba to limbisa ngai na seki na lemi na bi eloko na kotika ngo boete to partager ngo together na bandeko na ngai na ba abonné na ngai les abonnés intelligents. To rolanda ngo na bino together to landa na no mazo loba na kati awa et puis to zonga tout juste après pour na ko commenter oyo kuna zam oyo aza mwasi akomi mobali et l'autre aza mobali akomi na mwasi na comprendre te bayoka nini. Moi je sais que c'est tout un esprit et c'est esprit morceau que koti déjà kati na po ebima faut nzambe moko qui en personne nzambe moko visiter o sorry faut nzambe moko visiter yo pour esprit wana elongwa. Alors mes amours noki motema passe ngana beza na pede mo bwe na salaka na émission Glody alobi ye papa na bango zaka pede papa na zaka pede oncle na za pede donc ba na famille ya ba pede ya bango eza déjà génération na bango ya ba pede eza déjà hôtel la famille, ce sont tous de pede aosa mbela nzamba sunga tika mais eza musisa donc eloko bongo eza difficile, faut prier makasi pour esprit en elonga parce que papa zaki pede malgré atika na bota bino mais aka kana symptôme wana ki pede eza déjà ya makila. Mais moi je ne pense pas que mutabota maka pede, non, eza tout un esprit déjà de s'incarner na kati na yo zamba salo ndenge mususu yo polingo za ndenge mususu. Alors sans plus tarder pendant le ba trotter, je voulais suivre d'abord ba genre ba vidéo oyo Bolanda et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. OK? Allez. Let's go. Mutabanda ko divergenga mingazaki ami à grand frère Nangai. Ah bon? Yayango to azaki vraiment meilleur ami à grand frère Nanga. Na sepenzamba pambula keneti zolo anzoko yaya. Tango monyango bi o zolo anzoko to ndenge. Ngandenge na abuna fungwa me. Sona bunza mi buna longo bilamba umona na mutema na kati ndenge beta polela ndenge wa. Mulongo cité yaya. Ah bon? Bon, on a premier souvenir parce que Mutabandi là nga makambo yo akidanga na ndenge mabe on dirait tracteur et siko camarade yaya ngo abebisaka yo ndenge nini bandaka ndenge nini ezalaka na air nini ezalaka jour nini pe ezalaka na place nini et puis na occasion nini o ezalaka ke yaza camarade yaya mais abebisa yo. Ah donc ça dit qu'à diverger en fait. Vraiment merci. En gros, émission les très sage. Ba maman au bazolanda, ba maman ba sepela anayo. Très bien. Ils a conseil pour ba iba ko veiller na bana na bango. Très bien. Nga camarade yana biso zaki meilleur ami. Des fois ya kananda pour na biso ko lia na yana biso nyos. Mais oka envia nga tema bo mona na banda ko la un peu donc trop efféminé, na zaki un peu trop sexy. Azaki soki azana posa nanga ko sanga kendo ko sombela nga pana coin tant na moninga na musika ke kokota zaki na next ne ya sima mais na début azaki kaka asanga ba préliminaire ako caressenga soit akoza sexe na ye akotanga na juste na katikata makolo mais mukolo yaki ko pasula nzela boulevard à Lumumba na ebité ce qui azala ki emporter na sentiment soit koka soko supporter bo moi sinanga te pona moi si moko na zala moto makasi to l'équipe basina bino na moto biso to apenza to élevé neti ko
Non, c'est le papa baleka awaya. Le goût et les couleurs, ça se discute pas. Yo ye bate pour mesa na wangi la même talia rambika ebe lengeza. Siko mukolo ngo sikuyo tango abandi ba préliminaire papa na sutuka kaka abandi kokota tena omeka malembe pona fungula yo ya akuta na moto moko neti moto a volcan ce que moto ali felo ya dinda nyonso tango adindi ngako ganga ndenge wana temaza ki na posa kokisa posa ne akokisi mais vu que nga au départ naza gay ezaki loko banda ko plaire nga tango asiplie nga ko lobate soki te sala nga bien te na lobala nga pété mais na comme na ndaku éducation kaka famille ba ya ba sokola biso na poko va bolia et tout yana biso zo sokola nga so ngel lekisa maboko kota sima a sentir ba gisement mo ba bien te na zo réagir bien te daza ki un peu curieuse tango ba komi ko tuna nga mituna ko banga wana na dévoiler des secrets que bima mais dommage na lukaka ye place à Kenda Banda Makambouane Samati Lelo apporta disparu. Donc on les a un peu mauvais souvenir à Liboso. Deuxième mauvais souvenir ils a mais quand on a no tant on devait Jacques Ozaka na ajinin. Tant on Banda qui franchement c'est très brutal, c'est trop plutôt parce que Nazaki n'a pas 11 ans. Nazaki vraiment à 11 ans, Nazaki encore fraîche. J'avais moi-même l'ignorance à mon orientation. Parce que na niveau on a yeba quitté que ndenge nazo se comporter, les orientations à vivre en Liboso. On comprend. Donc ce sont de blessures. Ce qui est vrai, Azaki a mouru nanga, mais fallait attendre un peu le moment. Au moins Nazaki un peu pressé, yako salango. Nazaki juste na 11 ans moi la moukie. Je savais même pas c'est quoi les rapports sexuels. Imaginez Nazaki ceux qui n'ont pas na longoli bilamba na kanga misu na banga omona oui bisanga longola uzo banga longola maboko pour te dire que j'avais encore l'âge d'innocence mais il y a bizaki nangai je comprends ils a facilité tina olo bango bien que na surmontango mais ils a ba période ba makamoko ils a inoubliable na vie na pe azaya ke loko mukete nazo biso loko ne na seneti zola nzoko ya tango akotanga na tikala polele oso beti mukinza mbunda kinto adeko sati so beti nini mukinza papa oyoka ngona te ndenge tozabwe so kanga liboso tofongola nsima makambo mpe ezali ti un mauvais souvenir ya wana salanga mabe tazo kotange loko avec brutalité monaki na âge nanga naza vierge salata na douceur akenda ye nyonso dirait ba plongeur akiko lukaso minéré na samai veut à koti ye nyonso tala ya ndenge na oloba bona okanta ndenge na obwe makile bandi ko bimanga la sali règle précoce copine moi sinon za ba bandi génie qui t'a defisanga hapi makile bimanga so na kantina mona ke moso mkolo wana Zambe na ngai Mike ko seka te yuzo seka nga raisonner ba moment passé ndenge na banda ko seigneur dirait ngombe bakati mutuna abattoir olinga kokota place moko tango lobi mauvais souvenir ngolo ba mususu ezalaki nini ouais mususu ezalaki ka ba déception ngo biso basi tokutana kanango nazaki pe suna garçon moko boy na linga ke mingi na yiba na kuma tina niveau ko yiba mbongo pa na biso pour investir pa mobali voyez que mobali auto sala na foyer et tout na biso pali yanzali solo so na bandango lelo to lala ti lobi mobali a décevoir nga mbongo ya biso na yibi na ndako na biso auto investir na pesi mobali a bandi commerce mais mobali abitanga shita sima mu Congo akenda ko bala ngo mwasi akenda ko bala ngo mwasi ya mwasi na lela ta on a qui apprendre ngo zaki meilleur ami na ye meilleur ami na zaki soit ya draga nga mettema na femme fidèle nga sona la mutu na kontaka na ye mukolo mariage na ya tuningo vandi boy mobala kosanga siko ke na voyage wana ba sero na lufu bandi sika on a que son baba marchandise na lufu nzoka lokuta na que ça ba préparatif à mariage na vandi boy samedi le même samedi à libala camarade na ye ngalinga ko boya bo mobali no azapi na bia voyage ke kendo so baba marchandise abidu kuta mobali no abala lelo mariage na ye tala eningi sanga mitwa mabele ya
mabele nyonso salingo ndenge mutu aboti na césarienne eko bimama ite fu bafina na makasi pasa ndenge wana na tadi na biambo abiso ki tembe toke amemanga ti na salle papa lianza na ki kokuta mobali avandi na kiti na mwasi mariage na perdant na comme on dirait fou na kendaka na zui mesa izala liboso ba marié wana na renversango papa lianza mbongo ya biso ya libota na biso olinga mobali na yeba mbongo na biso poto s'investir mais na biso makofi landanga na acte na sala on dirait na yibi barabasi bien ba banda ko betanga ba welelanga ye mon garçon atali biso na tiki mwana ya kufa basi bazala fragile aya simbi botika ko beta enda bondelanga zonga na ndako papa lianza na yebaka te miracle nini esalama wana na longwa ndenge nini nakenda ko se retrouver na hôpital ozo comprendre donc il y a eu loko moko so na raisonner garçon na préféré na lingata na limbisa vieux ou ya déviergeant na âge à 11 ans que yé ozo comprendre donc ba mauvais souvenir ils allaient là biso belé na ba parcours mais peut-être ngana zu courage à lo baba misu ba lo na bango te ozo comprendre toi na ba mauvais souvenir belé ça biso monte ata moi sino ami latre biso basi to kutana mama kambo belé ya mi ba boko lia biso nzoto osuka kana seto melinga suna mabele pe misu boye ba omela to zo lia on était pupille ya ndunguzi tende oko soa on est muto ali atondolo kitote mumba misusa zo melo mabele on dirait kiki muto ako mela mabele kan aswango akata mito mabele mais là on a douceur et c'est comme là ope makamozolo yo mumba moko azaki so zo mela mabele na bia zo lia manga sende to likamni papa ndo kata mito mabele ya mabele on a etikala plat katana na accident typique to tika mabele plat bongo mela ngango so kata mito mabele papa katana na typique accident typique te ya oyoka accident na te avion ko ina typique mais yo la congolais ya yo yibi kamwana biso nyoso bon mabele na biso kata mitu biso mabele tikala kuna ya omona biso nyoso bakata fato tikala plat bon accident na la somo ma biso mabele to tikala mabele ya ndeke ekola kate evimba kate mais to boko la ka bana kitoko to yamba pe na mibali Mike en tout cas ba mama bakata oboti mwana oboti motema na ete makambo to pe tozaka tokuta ngo pe libanda ta msusu ba vi wana oyo lobana ta msusu nazoka ngo pe na balabala comme daki ba sentiment nga na bana ko sala ngo yango ta msusu ekendaki na nde komaki na nde ta msusu yelo penza mbe azo bimisanga na viango malembe ouais mais un mot za no pe na vision bimano na viango au mona ngo za pasi donc comment on passe et là on surtout la volonté so cheka volonté na esprit o tikana na linga sikoyo na batama nzambe te na go bata mokili mais nzambe so na bata mie mabe donc c'est bien fona tikango pena na motema na nga pena conscience na nga pena biwo na tiki makamno surtout boye na salifi na nga mususu salifi na yo oboti obali ouais est-ce que ceux qui nzamba sungi otiki viango obali oboti est-ce que kozala pe facile yo na mobile ensemble na kata ndaku emoso mobile asalelo mo mote mesuki ozonga na côté non tango déjà nzamba délivrer na makambo wana donc tant déjà nzamba délivrer makambo o so na sentiment na ngote so na ba sentiment ngo c'est que nan no komi délivrer te donc c'est kozaka wana donc c'est mais si ça après oye ko sala makambo susu o ko mélanger makambo mi balete jamais comme genre mi balete boss Chris tozonga mana na lisolo o eningisaka mokili mobime ningisaka Zaire ba vidéo na yo bimaka na mwasi na yo to lo ba bien fort lo ba vérité na mwasi na yo bo vandi bozo sal bolingo bino mo bozo mi filmer et voilà to monaka vraiment ngandeti ngana misu na ngana monaka yo vraiment na mwasi na yo ezalaka c'était sentiment ya quoi o epusaka bino ensemble yo zana mwasi na yo na mbeto mais bo fongoli ba téléphone bo sali mais quand on rencontré biso histoire ango c'était passé comment vraiment et puis tout monde a ba vidéo wana bon lianzi magamba vidéo wana ko beta ngo trop te pour nini parce que na famille on a bande kwa mibali
baza ba papa bazali maman na ngazali bandeko na pa basi baza na ko beta l'histoire à vidéo parce que et ça déjà soni na famille mais au ko profiter peut ko demander pardon na famille donc na senga na matala live moko boye na senga pardon na s'excuser tango zaki na mupepe mais oza ko deuxième pardon lelo pe le quoi ba mama balanda mingi même mama pe na ndako ko landa yo oza ko deuxième pardon na senga na ba mama nyonso tout très bien ya monde entier on se kutana na vidéo wana eshokaye azo place mort na motema limbisanga yi eza mutno son avis à sa carrière olimbisanga eza déjà makambo ezalaki déjà ya kala yebika déjà so baki basukisa mutu bakenda donc eloko nde ozoloba na nga so otikifi yango wando bisaka bavideo wana pe kaka voilà pour ani basali kaka mutu bolimbisanga vraiment oza deuxième pardon na sengi mingi famille pe na nga kota papa kota mama oyo choka ba grand frère na ngai bozali ba petit frère na nga kota pardon bozali bolimbisanga yi naza ndeko na bino oyo eleka se eleka tobandi via sika mais zaka ndenge nini mekano kobetela biso lisolo yango mwasi yango bokutanaka na ye wapi na Angola na Congo bandaka pe nen poza nango le passé mais ko betelanga ka pona comprendre ponga pe ba nombuyenga mwa muke bokutanaka ndenge nini occasion nini ekutisaka bino est-ce que okutanaka ne na sima camarades est-ce que banda ko ya na ndako na ya libala après bolingani to ezaka ndeni non ezaka ba relation ekinde za na Angola na kekin okutana relation bozali bovandi moi vidéo quand ezalaka na téléphone vidéo salama na téléphone nanga na téléphone nanga vidéo salama na téléphone nanga fike na osela Samsung baibanga téléphone ndomoni ba vidéo wana partager ki pa bato epanzanaka ezaka relation de bokutanaka mais pona ko drag neti bo exemple pona ko draguer neti moninga na mwasi est-ce que ça facile oyemba mo bando draguer to ezala non ndeni mekano ko expliquer nga bon na lo bono zinga expliquer ça moi na vie oyo bana eza neti nga na comme les garçons boy pourtant ça gelinga fille donc par exemple neti c'est mec national na banga peto ça mobile nae mingi ezaka nde basi nde bayaka kolinga mibali bango moko ouais do ezalaka ke basi wana nde bayaka kolinga bino donc soki mobali alingi mwasi seke ayebi aza na totour ya vie wana ndomona kobota courage alingi mais soki aza dehors ya vie wana na nzela boye eza facile mwasi msoko olingi boye asala makambo atandi koganga problème ndoki mpona bapesi bato bapumba mpe nayebi te so pumba balobaka ezaki ndoki me kopumba ene namona mpesi bato topumbaka te obima ntina ba ine ba deze olukaka omona ndoki momona ete asala te ngamona bo ngamona sawa nalalaka nao na pasi nakosala yo oyebiti na bangola tosala ambiasi banda ero ti lobi so bato bapumbela so bamato mona bonde bapumbaka eza kindoki non eza basentiment mutu osala basentiment na ye eza kindoki te dosala basentiment na ye endemo mpe mobali na mobali mwasi na mwasi eza basentiment na bango mobali na mobali voilà ena bagarso mosusu mpe ane pdp te atane ado baboteka aloba lokola mwasi basali ebele mpe na fi mosusu mpe ane yango te mais baboteka ane 43 te babenga ba 43 ba 42 onde ozopandre nga nayebi yango te do yo moko oyebi nango te nayebi yango te benga ba 43 donc basi bakoma bana mibali ba 43 babenga ba bakoma bana mibali bakoma bozaka basi bana banani obaka basi ba 42 obasaka rola kibasi ba 42 omoke na baprendre oyo nayebi ebele nayebi ebele na mokilo oyo songi nde esalaka oyeba ebele makasi sikoyo boss Chris yo yebisa biso yo combien de filles badraga yo na vie mpo nayebi déjà otika no makambo yango mais ezaka batémoignage mpe koedifie mpe bato ebele oyo baotala te na obomela o te te eza le passé bongo même ye nalobi ya même ye moto yango boza na ye
akoyeba yo okoyoka pe le passé na ye oyebi ke eza le passé ye pa koyoka le passé na oyebi ke eza le passé nga pe nakutana semeki national yoka pe le passé na ngai malandela ngo te pour le présent eza ye nde toza na ye nga pe naoki le passé semeki national nakolandela ngo te nga naotala le présent oyo toza na ye eza pe nde mo yo na mutu na yo akotalaka le passé na yo te le passé eza le passé totala nde oyo eza présent na futur sikoyo na le passé na yo combien de filles badraga yo ke fille vema yebo aloba ah wa mwasi kitoko baloba mwasi kitoko to ba mobali kitoko ba mwasi kitoko ba mbali kitoko ouais oh mais uzo ba pe reporter uzo wa vie ora moya monda buzo ba oh vie neni le ba ka bongo abi vie ndeni yo po bi calme apa ndo ba vie wa kitoko yanzio da songi mingi nalinga na yeba eloko moko mena omona ndi ozo boya koyebisa ngango siko ndengo lobike bayaka msomo na tumolio vie mso alobi kasi tukutana nango po fo tofke na mbiasi baba muto abengo bena vie otali pe ozangi na réponse wa pesa ye muninga no mwasi oui ozangi na réponse wa pesa ye oui mais le eza vivement tozala déjà wana donc faut supporter ma fille nga nyonso wa mutu faut supporter ouais faut supporter ngo mais est-ce qu'on est balobaka pe que ezalaka na bon na ba toujours ba des fois pour compliquer na réseau nde balobaka des fois côté ya basi bazaka soki ayepa na vie ya mwana mwasi muso aza mwasa libala moka mwa tina ndenga komi kobima na ya bomele pe libala na po makamwana awa na pare sala ma trop na yebi histoire moko mwana mwasi mwasa libala mais ayambaka des fois moi ya mwasi loka ba camarade mobala mona ke loka ba camarade mais nzoka te abimanga na fi wana libala et puis tia ko bomele libala mwana mwasa na bomi libala bengani mobali na ye batikali na bango pe ko vanda ezara vraiment ndeti na Afrique c'est salama pe oyo mona non mama wana oyo lobi wana ke mwana mwasi akendaka epa camarade na ye si bakomi pe libala ekufi non eza déjà bazaki dana ba sentiment ba mibale yo sala makambo ngote deka to bolo ba eza kindoki dès semaine nationale sala ngote fi moya lobele bongo silika directement très bien akosala ngo te soki andimaki yango acceptaki yango siakaza mutu nango aza moto bafi wana abala wana kaka pota mosusu famille na ye to bato bamonaka ke abala mena si asala ne makambo wana bamabala ebele eza bongo bafi ebele na mabala baza bongo oui baza bongo soki lelo oza na conseil ya kopesa bato oyo na balinga bakota na mondo oyo ozolinga obima conseil nini okopesa bango ke non orientation wana eza mabe kozala oza mwasi olingo obimana baninga na yo basi so conseil nini okopesa bango leyanzi ngabe conseil ate ponga moto na kota mta pianga conseil azala te baza bola otika ngo na ko ma pasteur nde na komi kote ya bango ezabo mais ngai conseil na pia te ponga mta pesa conseil pe na kota ka asala te batu ba puyaka ngai batu ba puyaka ngai ona za bango ba puyaka nga oyepe muto alinga sala ngo so na batu ba puye asali so ba pekisa e atiki ouais batu ba puyaka yo ouais mais na famille na ngane so denga sana olinga te mais pourquoi olinga te na famille obibe famille yangati na olinga te do batalibana ndo olinga basala so basala yanga nini basala ngoza mavwanga basala bango nga muta pekisa ngai te nga muta azanga teke tika kokota vio te ya kutu beba penza ale ngana pesa mutu conseil kosala ngote il faut beba nenga na bebaki mais mes amours de retour sur ces plateaux j'espère que bino moko bolandi ndenge bolandi boye bandeko na ngai bolandi bomoni bato nde baso s'exprimer. Moi j'espère que oh c'est tout un esprit oh azaki mobali akomi mwasi oh azaki mwasi akomi mobali na mbité c'est eloko surtout bana basi yo oke lukani. Moi je connais ezana ba fille moko boy bazaki pe kana ba biloko ba lele ezaki passe par chance na patience non mobali moi c'est patience bazaki ba camarade ya camarade nangai moi ce qu'on doit comprendre mais oyo moko siko azaki mobali azasko no to azaki siko mukuse même ba fille bazami kusi kuba wana moi c'est kitoko lokwa chinoise yenda azaki mobali siko ni na mona bango ba yake pa camarade nanga so inga na eto kutana kana bango kuna
Ce qu'on a continué, ce qu'on va là, moi, Betty, nani kam, moi, si n'est pas patience, par chance, n'a patience. Donc, comment on a kokana, na comprendre te, oh, moi, soana, patience, azaki n'est normal. Ce qu'on a mon balinde, azaki déjà lele, alinga soit initié, oh, wana, akomi ko lingaye, pe amonika, ki no, azaki na mon balinde, moi, tata, mon bando, bimanae. Ne ce qu'on a comprendre ce qui esprit ni, ça là qui est, andimine, bah, comment c'est na mon balinde. Ba komi ko salela ba bloc wana ba système wana ba ni ba fibrose ki nini wana ba koma ko salela première fois na vie na ngana monango epa na bango siko la fille azalaki na mobali ne bando abane ko futela enda mobali moko papa parce que papa ngazaki tale longi mabe tano bengi likako siko papa wana alinga mwana mwasi wana patience on dirait oko imaginer te siko yene mutado supporter donc azanga ke loko ti donc azaki ba genre ba film obe très cool yena na ko neta la foule ba soki alabi akolamba ka to ba série na ba oteka biloko na wanto ok na ba vivre frais to no benga ngwa bo kin alimentation ok bo sombi tala kilo angulu bo sombi pondo bo lambi bo lie ngasko soki camarade na nga kepa na epa camarade nesko patience wana camarade na nga zaki camarade de patience siko soki ka to uti émission ba série wana to beta no trop pas patience azali pe na terrasse na ye to kei au mona ndenge za eloenge ka wana so na ko découvrir que na neko ngano mona ka ke no bango boye na be non suspecté so na ko découvrir que ba bimaka together na benda nzoto nde bisinga bi oui to bana biso et comme nango normal liboso ba bande na bango ko bomba mais comment normal ba comme bana bango together patience wana bota par chance wana pa bota babi to bota na biso déjà siko to sande ba komi mwasi na mobali oya komi komba muninga na nzoto ope kuna komi komba muninga na nzoto bazo évoluer bongo bandeko ti lelo en tout cas na ndenge pe na longwa kin na tika bango me na ebite suka na bango eza soki ndenge nini babi ba obota te ba ko adopter bazana donc et comme c'est officiel na mobali la patience wana abande ko bimane papa na ayako découvrir que mwasi akoma na mobali alele aboya papa wana bande ko sungaye malgré ça mobali abato en vivre na nani na mwasi mobali ni par chance donc na yo comprendre que dans na kala nando monango étrange non monango mais ce que le na yo comprendre que selon pe enseignement ba makamdozo mona na mokili c'est tout un esprit bato bon ba ko tali felote ba ko tali felo directement ba ko talo la ta muke donc ba na chance ya ko talo la ta mukiete ils n'ont pas cette chance ba ko kende directement na li felo bato genre a bongo oui bon quel felo bon ko kende directement na li felo bon quel felo alors tala oya mobali abi muto afongola ki nzela ya balambi nzela ya lola ezela li felo kutu nzela li felo muto afongola camarade ya yana ye era afongola kamba moko atika ne loko parce que c'est déjà une semence eza déjà na kati wana c'est une semence si qu'on a semence wana so lokela en délivrance to omona okotika la vie na mobimba parce que lelo comme un business omoni na de bien apesa que explication ba PD ça ba bisexuel et ça ba traverti ceux qui ba ni bona pona yamba PD moko boy expliquer apeka makambo nde ya so expliquer wana eza na mibali mususu ye pona ye akobima na mwasi akobima pe na mobali eza na mususu ya bimaka na mibali eza mususu ye ndenga za boye babimaka na ye na ndenga ya cimenterie na ndenga liboso pe ye ba kobima na mutu mususu donc basa ba biloko modo o sentir que non Sodome Gomo biloko moko ya kintoki na comprendre te biloko ngo za ndenge nini siko mibala bope baze belé abimaka na basi abima pe na mibali. Moi je connais il y a un homme à la carte Afrique du Sud bongo ye mwasi na ye déjà yeba na ye ayeba copie ya mobali na ye ayebi ke mobali ne abimaka na mibali abimaka pe na mwasi ana mwasi na ndako siko azana mbongo liboso anobombela mwasi na ye ndisiko ya kobisa mwasi vérité ayebi que non maman tu dois comprendre c'est la réalité. Donc toi na choité ngana osa ngo tant que business so na moni makambo toza nango posa to stopper après mais to si ça na mambo toza nango et moi c'est pas comprenant ezaki ya kobomba na et comment nango tout le monde ayeba que no mobile na zarane abana mondele appel na mwasi na ndako mwasi pa comme nango normal eloko grave ezate po bango bazar soki bazobima bon mindele baza déjà expert nango baza ba kisi ba melaka
pour ceux qui basali banini wana et bimisi ba biloko wana bazongi normal au moins que non ndenge za ba pede mususu banini mi ba système wana et koti et fandi na kati na ndenga système ya cimenterie et comment créer malade plus tard siko o ba pede o baza organisé neti ya mboko bango baza bongote ngana ebe za na place moro boye côté na fandaka za na place moro boye za lokola bon fait non ben la pharmacie la I don't know quelque chose comme ça ba teka biloko eza spécialement pour na ba genre ya bato neza ba pedula na ba lele ba biloko ba utilisera pour ça nini epesa bango pour ça na kosala nini ba biloko na bango ba utilisera na moyena tanga ba kombo eza te bo comprendre kaka biloko na bango ba utilisera na ba teka na place wana mibali pe biloko bango ba melaka pour epesa bango bokundulu banzoto pour ceux qui non après avoir kosala allez et dégager biloko wana ezongiseka toujours azate que non ba pede musu baza on a sima polele te bon ba melaka ba kiso mona normal royeba te eza bongo obi ke balakisa en place on a tête na bi seigneur mokili za mabe mokili za kobeba muto na sa ne business ne bo ba bisa eza bo moni place eza ka na monika na sima o meso soki balakisi te oyeba te ke place eza bo au moins on a le quoi l'équipe on a le quoi shop ka normal donc bato va faire na quartier na ba yebi sorry baby ke ça la bongo alors na taliboé na bi mokileza ko beba o nyonso za tozo kende vers li felo bato boso kazo sa akokende li felo directement so ka bongo li motema te po mutu mususu ako bongo la motema eza pede auto sala kini émission wana abisika bibibish adobengaka mwasi kitoko mwindo ngolo barbara mwasi kitoko mwindo ngolo na tiki na ngai ya na tiki na sa susu ngote ya après quelque temps oh te na tika wale za couple tika te biso za famille makila ti le laza na ebongo les lo moko déjà eza semence mo eza na kati keba ozana mobali na chekaka po mibali mususu yo monaka mobali bakendaka musala mais za mwasa mundele en plus pe oyeba te au moins déjà na ebisi bino ba melaka bakisi au moins mobali mususu ozokende musala mwasi na yebi te mais baobimane na ndenga système amelaka bakisi so bameli bakisi okoyeba te au moins ke ebisa ba biloko wana mutako misima ko fanda te pota baza ba produit ba utilisaka obi na yoka première fois na vie na ngana yoka mamboyo ke baza ba produit ba utilisaka donc pour en Afrique du Sud et surtout na Cape Town nayebi ke na Cape Town eza déjà ya bango eza normal bon ba na jour na bango moko spécial basalaka marche ba pesa bango jour na bango ça jour na bango ba célébraka bozela année osoki ba célébrer na zala ba image na koyela bino année passée j'espère que na salaki image moko boy na okende na otambo na monika amputage na nzela nabi what is going on so na monaka bato ba shawana ba pede bele bazo tambola ba bisa bilelo eza journée na bango ba célébrer ko mona ke non des araba journée de la femme journée des parents sko bango pe bazana journée na bango bongo au mona ba okena ba boîte ba ko célébrer ba ça ba manifestation ba ko sala bona boy po bango bazana ba pede mususu mona ke no ba peda haute qualité ba marana mi konzi ya makasi to bango ba na ba level au mona pede mususu za ba pede mususu azaka na bilamba mibali mais za na ba pede mususu au mona ye kuto se transformer comme moi aussi akata michisa mabele alongola nzoto na ye misu azalaka ana nzoto ne ya mibali mais akocha sil akocha suki aboyina ko sa ba opération ande donc ba ja rebelle mutu musu ko moneka ba moko bolbi mwasi akola ta bilamba basi donc c'est ça mutu musu ala ta bilamba mibali mais azana pedula donc baza ba sorte belé au moins surtout mindele so moneka mindele mibale balati ba kilote na ba polo surtout na sama mingi oye baba so monika po balata mingi ba kilote so monika des garçons balati ba kilote ba simbani ba pedula mingi wana za mindele parce que place na fandi mingi ba jara batona ba za place ya mindele ba jara batona ba zebe do to ba déjà surtout poni ba balati kilote mi balé ba simbani ba mades donc c'est ça alors il faut qu'on faire attention c'est tout un esprit so ko boti déjà moi na au moins que moi on a mouki a badi déjà moi je vais te taper hein toi je vais te demander comment l'émission liboya kamola liboka ce que ko bambe zeta fufu o redresser liboko wana
Pour bandaka bo moi moka bandia lemba c'est tout un esprit faut banaja hotel mélange pour banaka les basages n'ébité ça batonso comme pédé na kimukolo mais ça batonso mon era okola déjà ana symptôme ya ba pédé lobeli ya ba pédé c'est tout un esprit muta ko changer so mon déjà loko bomba bana déjà hotel mélange pour ça mibali mususu za en nature na aloba lokwa mwasi baza aloba lokwa mwasi ba geste lokwa mwasi baza ta na ba réseaux sociaux boyebi baza mais son moninga mobile na bandika ma chérie tu vois tu fais ceci que ba et ça mususu a joué lokola bato lokwa ba la duchesse a journée PD mais aza na ebongote ba PD nada ba jouer lokwa PD baza na ebongote en tout cas ba te belé ba jouer bon ba ils ont incarné rôle. Vous comprenez, Jérémy, ils ont incarné, ils ont joué ma communauté PDT. La duchesse, n'importe qui va se belé bima. Asa na PDT, mais ils ont joué rôle wana. Au moins que ceux qui ont bongo. Mais ceux qui ont non, yemoronano en personne à Pédoula. Alors merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. J'espère que Bolantinga, vous pouvez savoir point de vue nabino, ba commentaire nabino, et que ça la biso qui toko, toi avancer. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.